Kristo yozola kwange tata nzambi wase yo ntwadi wange tata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga munaito tuko weka uyele mvu seye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu. Lelo ezali na date ya le 3 février l'an 2026. Na batata na biso ndenge bauti kote ya biso ete oyo mokili ndenge ezali kotambwisama na tata molimo santu mingi bakososola na likambo wana te. Na tango bazali kososola likambo wana te, tata molimo santu akolakisaka bilembo oyo ezali kolakisa ite solo nzela oyo ayi tata molimo santu tata Simuki Mbangu atikali kolakisa biso eza ya solo. Yango mikolo nyonso ezali ete badate nyonso ezali ete elembo moko emonani il faut kaka ekende na mabondeli koloba ete mokolo wana po tobosa na yango te. Tolandi matei na biso ne bauti kote ya biso banzembo batei biso na banzembo mabondeli pe toyoki na mabondeli pe toyoki ndenge tata pasteur auti kote ya biso na ntina na mokolo na lelo oyo ezali ete atangaki na mukanda na ye oya pisomo koloba ete oya kochaka elikia epai ya nzambe na ye nzambe akoki koyokisa ye soni te. Eloko to likambo oyo ekobikisa biso kondima pasi ata ndenge nini ezali na biso kasi tango tie elikia epai ya nzambe na yo nzambe akosalisa. Bazali kotangela biso mibeko oyo ya Bible oyo ya lingomba pe bazali kotangela biso mibeko pe akoti na mama na likambo oyo mukola lelo oyo ezali le 3 février maye mamonanaka na 1989 tango batata bafandi sanza mitano awa na Yerusalemu. Makamsi mingi monanaki atamba papa bafandaki awo kolakisa ete esika mususu te makambo nyonso oyo tozali komona na mpasi esika mususu te tekoki kolelela kosengela awa na Yerusalemu na nkamba. Na mukolo wana solo mbula ebetaka la nuit du 2 au 3 février 1989. Mutu nyonso akanisaka te batu mususu pe bazokomata na baskalier bazokomona te sinyi wana kasi ye moko papa Liangenda aye kodécouvrir yango pe abengi ba protocole bazalaki na ye pene na batu mususu kolakisa oyo nini carte d'Afrique elingi koloba ete maso eza na kati na Yerusalemu oyo bakotiaka ntembe eke mutu ayambo asalama awo na Yerusalemu te na bilembo wana nde eye kolakisa Yerusalemu ezali mboka nini. Yango baza kosenga biso ete tozala na botosi makasi na mibeko
na kati na Lingomba et surtout na kati na Yerusalemi awa esika makambo nyonso ezali wana kolakisa ete manso eza awa na Yerusalemi mukolo oyo eyebanaki mpenza mingi te mena ntango ya papa Simon Kimbangu Kyangani asosolusi mukolo oyo yango toza komona eke apesi yango bana Nzanza na Matadi pe Afrika kuna na Kimbanseke na Kinshasa poete mukolo yango tokoka kobosanaka yango te eza komona na ete tata Simon Kimbangu Kyangani azali nde kokokisa bilaka nyonso ndenge batata batikelaki makambo na bango ndenge batikalaki kolakisa ye ndenge nini Lingomba ekoki kotambolela yango na masolo papa Kisolokele alobi ete papa de alungana papa de ngenda kontima pardon papa de alungana simba musala na yo bonne marche ya Lingomba eza na maboko na yo bonne marche ya Lingomba eza na maboko na yo elakisi ete bapapa bango moko bayebaki eke papa de alungana ye nkolo Yesu ndenge apesaki pouvoir na tata Molimo Santu tata Simon Kimbangu ndenge nini lelo oyo papa de alungana apesi pouvoir na papa Simon Kimbangu Kyangani oyo lelo ye azali kotambusa biso tozali ba croyant kimbangiste oyo tolobi na Lingala ete tozali bandimi tata Molimo Santu malamu tososola likambo oyo ete maso ezali kaka awa biso tozala bana botindami bana botosi nyonso oyo ye azali kosenga biso na papa Simon Kimbangu Kyangani malamu tosala yango pona mukolo ya suka ezala teke papa asali biso surprise pona nini ayebisaki biso te nzoka nde azokolakisa biso maso biso moko toza komona na miso banda l'an 2000 kino lelo oyo Yerusalemi ndenge nini ekomi banani bazosala misala oyo ngai na yo oyo toza kotinda mana papa Simon Kimbangu Kyangani totali carte d'Afrique banda na date wana le 3 février 1989 ezalaki esika moko lokola ebosanaki kasi ye moko papa Simon Kimbangu Kyangani aye kopesa grand devoir wana na biso wana Nzanza tosala esika wana ezali na ntina Lingomba ezali munene kasi tokokanisa mpona nini baponaki kaka biso bana Nzanza biso bana Nzanza tososola seli l'Afrique kuna na Kimbanseke na Kinshasa malamu tososola Lingomba ezali munene kasi tina nini baponaki kaka biso tosala esika wana aye kokomisa kwete mukolo lelo le 3 février ezalaka mukolo munene o biso selile Afrique na commune Nzanza na Matadi to mataka Yerusalemi pona botongi to sosola nesika wana biso nyonso tokoka kolamuka ndenge tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kyangani aza kotinda biso abosani mwana moko te yo sala boye
yo salela ngai boye. Tozala te lokola muumbu o bapesaki talanta salela ya amonaki yango moke ake kokunda. Tozala ndenge wana te. Tango Tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu ngana aza kopesa yo musala, aza kopesa biso devoir, ezala makasi ndenge nini yo tiakaka elikia na Nzambe eke Nzambe apesinga musala, ye moko ayebi ndenge nini akopesila ngai pwete nakoka kolonga. Ezala tege papa opesaki nga musala kasi musolo onazalaki nango ya moke. Tokomi lokola musali mpa ya nkolo oyo bapesaki ye ya moke ake kokunda ngo na sa mabele. Kasi nkolo musala atango oyo koto elekaki nango moke yango kaka na kundoli lisusu yango na zongiseli yo. Oza musali ya mabe. Biso nyonso bana Tata Simon Kimbangu tososola nesika wana tomipesa kaka mingi ndenge Tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu aza kosenga biso tozala bana botosi. Bana botosi ndenge batata batikelaki biso na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo Tata mwa Tata Molimo Santo. Amen.